Voilà, vous servir, c'est notre devoir, amis internautes. Bonjour partout, vous avez eu l'occasion de nous suivre sur EHP Média. Eh bien, nous sommes là déjà pour le compte de votre émission Micro Libre, que moi, Jemima Ibele, giga de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche. J'ai le plaisir de vous la présenter. Eh bien, dans cette émission aujourd'hui, je vais recevoir pour vous 4 Ekwe Kandala. On a dit 4 Ekwe Kandala pour comprendre que non, il était porte-parole parce qu'il a eu à travailler dans la grand, il y a musique napso congolaise. Mais les tellement zuma il est pas grand wanabi. Ah, pourquoi penga panga pena mekaloko la baninga? Alors à m'équiper à s'accrocher les loyo, à créer mouvement naï, à leader, il y a orchestre naï, à tout larguer déjà album naï sur le marché malgré qu'on a un studio dans système. À beaucoup de moi générique mon besoin bin ça peut pas le bec non. Maramanga da peut-être et peut-être comme il a peut-être parce à continuer un moment pour que atarandene kozala. Mais avant na recevoir j'ai dit merci à Dédé Miongo notre caméraman de caméraman swag de moi mbala beti ba veste on dirait devant caméra mais derrière caméra Dédé n'a pas raté et ça la ranine yango. Eh bien je salue notre maman la maman GH, la maman de cœur, notre maman, je te salue maman et je n'oublie pas aussi notre boss, notre papa Edo Amani Production, le papa de tous les enfants. Je te salue papa et JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. JB Kumaluta, les pétroliers de Dallas. Papa n'a sepeli makasi, donné na zabonane sengomo na ebite quoi. Donc je salue aussi Akim Pemba la main électrique. Merci parce que zongi na bande. Ça linga bien pour zongi na bande. Na pesoba gros merci. Voilà. Je salue maman Bété Tabou en Allemagne. Je te salue maman. Tanti Clara Moté mais papa Afonso na Hollande. Na peso nous Moté. Eh bien je vais déjà faire entrer mon invité to solangane pour ça la kaba bien. Donc voilà quand on a qui nos 4 Ekwe Kandala donc au betani masolo bana poto bana monde entier bon mon antoso na balabala to vraiment na nzombo bon na Kinshasa ngo botika ngo kala nzomba ngo bana ngiringiri bana kimbangu bon ni nzombo to za na nzombo to sa même émission avec 4 Ekwe Kandala déjà 4 Ekwe Kandala ko kota na pour que ça la kaka batno surtout au bol landa biso le na EHP Média ba sepela quoi 4 Ekwe boni 4 Ekwe boni Toko giga de la presse, Jemima, Yuebi Mtasangisi, Bamona Boya, Azani, autant de giga, ma bille, n'a englobé tout, giga, n'a pas union sur presse, c'est elle. 4 Ekwe Kandala donc aux amouteux yebani ma casse parce que par rapport à Moussa n'a yo rien à dire sur le lot nga giga na teo na tendre au micro parce que au ça Moussa na o yo monde entier ba confirmer yo 4 Ekwe oloza qui porte parole au travail na ba grand ya musique na so Congo o ce que pas 4 Ekwe mbala moko te habité pourquoi pas maele o nga na yebi pa vie na pourquoi pas nga pena mekango pas 4 Ekwe meki là que ça les bosso et puis na ba internaute nyonso ba 8 ans Hollanda émission o ba featuring nga na o mbali bosso na ba internaute nyonso mbali bosso ba mona featuring à 4 Ekwe na Jemima o o tout azolanda na temps o na pesi ba mbote na monde entier o nyonso azali o abotama mutu o azaka nano mutu o italité race aza mutu na pesi ba mbote partout et na ba congolais nyonso aza partout dans le monde na pesi ba mbote bon c'est bien moi 4 Ekwe o ba ebi o ba ebité 4 Ekwe azalaka porte-parole ya Zeiko langa kolomboka on a nobenga na komba mboka nkolo ponga na biso batema idéologie le kaka na balola ngo mboka nkolo o ya papa nanga Josa nyoka longo mvula génération Zeiko eza da clan munene baza partout dans le monde o baibaka petit na bango 4 Ekwe na leki ndeza ka ke moto azana besoin ko apprendre senga ka faut opusanaka o apprendre tellement trop yango tala lelo tala lelo makamon pesa pétété makamon pesa makasi na mono largué générique moko wana boye même moral point. Merci beaucoup. Ça même moral na linga na me ko faire voir batuke tant bato comme oh mais neni su 4 Ekwe c'est générique oh tant bato comme ko comme on ça même moral pour l'orchestre non stofan to zala on nga na zuka ezaika ke savoir o to zana o na kutikuna na o nga pe na bakse mwanda ba idée na nga po 4 Ekwe azalaki na ba facette belé 4 Ekwe azalaka juste porte-parole te pour bato fois me ka resolina très bien bato belé mona ka ke pour le mon porte-parole déjà na bato mususu po tellement musala nyonso ata na musala bino ya presse ya
internet boye ekota pe ba facilité belé ba te belé ba mo latsa même varese ndenge pe biso ba porte parole to zalaka et na porte parole na zalaka pe secrétaire na zalaka manager na sala presque ba rôle nyonso o ezaki na domaine ya marketing savoir wana talika oh to travailler trop savoir wana na moni fona me ko tsanga mo kilpe comprendre na etala ke pour na sala na bike congolais azana muta doute andimano na facilité te tant on a ça l'appelle loco ndeko nanga jemima batunsu na internet ba mona na publier photo kate kwa lingi sunini epeli sunini nzoka to comprendre yango moni rolo kate kwa koti na faire au même moral na sens que na longo la batu partout na monde doute pour lelo batu na monde ba okanse loko nyoso mutu so ana capacité ko sa loko musupe ko leka oyo mutu azara pe liboso sala mais le fait que o ezana mutu azana doute na batu bele nyoso sala mutu mona yango yepa lingi nini mais nzoka lelo na monde to fanda pe to mona Jackie Chan aza cinéaste mais to mona pe azara pe musicien ba mona on a facilité pour aza Jackie Chan mais pour na kate comme to rosa na doute to mona nani Ronaldinho aza grand footballeur mais aza pe musicien mais pour ça Ronaldinho ba to mona on ga normal mais na biso de yeli alingi souvenir surtout maladie wana na Congo ezana dans le sang. Il y a on a faire voir batuke tout ça même moral que eza idéologie moko pena bato ofanda ba comprendre même moral et c'est un motu allons l'espoir te azong espoir kati na epo azana moralité poto molamuki lelo pona bokasi na ngana yote za tata nzambe lokwa nzamba za même moral na biso elaksi ke ata moto azana immeuble yo zana loko te zana même moral po moni tongo pona yete pona nzambe so c'est pona opesa souffle de vie mais le to moni ngote po ebele balinga je mata ko linga te au vivre kate konde ngo bongo ba nzambe wana nini po mona nike kata kwa yo na musique wana kisite nzambe nde siko place ne basambwende yango moni rolonga na jouer place basambwende yango yo lelo to yedi kolongola bato eloko wana lelo pour ça dans ndeko na jouer Jemima abeta abale très bien mais déjà bien moi bino mo bandeko bo bisaki obeta no bien mais zenga ra kisi déjà bolongoli o ezaki kati na ye akobe servir bato sans que akanza wana sans savoir à servir de savoir na ye po yo bana musalo ebele pe batansu ba lekio ebele lekio na mayele mais azana savoir yo zanango te on prend eza ba capacité oyo ngana zanango na faire voir bato qui c'est bon soko linga kisi lingano kisi mais tout mona Michael Jackson to kazana kisi la kufana ye et bon yo mto ozongo su yo mto otalanga ya mutu makasi ozongo posa na oni faut mona te na sens na pas comprendre il y a vrai ezanango kisi te ngana na faire voir na monde ya musique te na monde et le retour au sala ezali boso ya volonté zana détermination première chose o côté la moto détermination de si ma volonté les restes koya pour ngata na osa makamo muta pesi exporter pour mona ba mona clip o ya même moral mutu moko ta pesi espoir mama chérie na bano monde entier bato Hollanda et mutu ameka o soutenir nga à part les diables de la mode Pichu Manzwa ngani o pena ke na o connaît o confirmer pour za frère nanga yé mutu ndime ko pesa nga espoir ya ko contribuer mon moi mbalo na baza ma casse na détermination à renforcer détermination c'est juste ça pour ceux qui zaka kisi les autres yo mo so monaka neto na monde ngo bana po bwa ki pe le générique ngo o c'est un peu maquillé belé mais succès était par rapport batum mususu yi ba grand quatre coins le lobo ba ça maquillé ba c'est belé nga ko tanga ba combo ba c'est belé parce que musala o so tanga so ba combo ba ba pe que non génération e ko kanga mais ba bwa ki ngo le côté ce que peut quatre coins na kata mbruima wana po so bwa ki ozo yo kana ndeti merci beaucoup mais au moins to ça émission o za émission liboso na sel internet bande loko na bwa ki na noter po ba to libanda no ba yo ki ngote o eza c'est juste ça ke taka to na Congo et le retour avec une libanda et senga Ezekiel fait uta na mboka faut na tsaki Ezekiel kana na ba niveau ya télévision na biso awa batu ba comprendre mondambo idango poso no bandimité muta poto to ya information awa faut batakishasa faut da muta poto yo kai koki mais kata ko ndenge mais faut na me ko corriger place moke ngana sele loko te po eleka ya baninga na okite même moral pour les gabaninga te tous na moralité mais quand quoi c'est que yo ça il est contraire parce que ba mbise msusu so ba tibalage album na bango ba banda ning libanda obo mona ngona ba IT na ba nini yo sko ba na Kinshasa normalement bena na ba IT c'est bien bon to linga to sala musala o soute na ninga loinge eza musala na umeli na makambo na yebiango nazana na travailler morote yebitango na sa loko nazana ba frère o yanga o to bunga na kala sur internet to zonga na susu ba relation loko à Régis Production aza l'un des producteurs
producteur ya ngamba braza a produisa pe bill na ba concert sous na niveau ya ba poto aza l'un des frères nanga oyo tanga monaki extrait nango andima ki pété apesa nga chance te metanga yo ke komanda oh mais kato ko ndo sali musique tito yo kani to solo na yene mtoko bimisa biloko na ndenga libanda ndeto zo be semaine o toza poto ko mati dimanche déjà sur internet déjà to na plateforme sur internet ba tu vas comprendre makambo to solo nga na osala ngo na succès pour kato ko déjà zala ba quatre ko zeko ba yemba zala kana ba porter parole na musicien te na sens on a te na musicien déjà ni sina ba tu vas comprendre na mito ba tu na ndako ba bina foko ba bina pour comprendre que nga na sali te que na sali omoni musique ya mélange o nga na sali baton ba hôtel na ndako comprendre que eza orchestration ba tu ça ba yoka ba générique ezobi mebele mais ma chérie dans ba no toza ebele na mboka mais na oza par so que za 5 générique na Congo o erobeta makasi yange ezali pourquoi pour na sali na ngai na orchestration na betisi bato ba beta la musique na betisi bato ba binisa ka bato lokwa nani muta betelinga merci na président Godé Lofombo yende moto na sali na studio ya président Godé Lofombo merci mon vieux na union so soutenir nga pona quand même apporter nga main forte président Godé Lofombo na basse na betisi zamba soliste o ya papa Wemba o bato ayebi zamba voka o papa Wemba kufa na makolo na ye zamba mtabeti nga na solo na accompagnement za peka zamba mtabeti to na clavier za clavier c'est mon obenge réserve ya Congo iye comme na kotanga te po abeta na musique ya biso tabeta na musique chrétienne obige asali les contrats obige asali lo bien te mso nzambe tu ko msanga nzambe lisumu obeta libako pamba na miso nzambe musique chrétienne abeta la ba foi na so Michael Mbaya abeta la banana e pas non même moral tout tika ba distraction on est kabola ka musique même moral azana cher lo ngana na de maboko ana 3 maboko te aza un frère à moi à mon qui a porter main forte pas à faire il y a porté main forte et ça la réserve c'est kaza azakota Moïse Mbi la réserve de l'Éternel il paye la réserve de la il y a la réserve il y a clavier il y a mboka oyo ba clavier c'est ba obeta na bango nazo senga na monde na ba internaute nyos ba hotel ba yoka ima son oyo bientôt to kana misona je mato yo pesa bino bolandela on côté nini tango boko yoka bo comprendre que na ko kosa te côté le manaba igo sente ou bien azana c nazo ba noke na boko tanga ba kombo na bi aza réserve elaxi ba clavier c'est so kongo ba ko obeta tango ba suki réserve ezaye oza na calculer za ndeni 9 plus 5 égale 14 ba c'est 4 ba komi 1 ba c'est l'évidence yes quoi à l'évidence on va ça calculer ba clavieriste nde ba kitisi ba baxi na calcul ndenga zali na ebiso musala sali mama nanga ba tu bena ba comprendre ka 4 comme ça sali musala na sali musala sérieusement dans studio alors dans studio ezaka intro moko na faire voir ba tu comprendre que même moral pour na uta pas présent Josa nyoka longo mvula na travana bombas na travana spoon Macintosh pose ekola ngalanga ti lelo nzungu ya mabina ezana zaiko ne soto kiti na te lelo moto asimba bendele ya animation Congo ti lelo c'est spoon Macintosh on prend est-ce que 4 ko abeta kati na bango nyonso pe boko santé na zakana Che Guevara mente l'homme de 100 ans sam chintu ya nanga on prend ki na santa ke bakiye ana sangisi mélange na sali batu boza décité lelo pe foyi ba jema batu na ba monde ba la émission batu kalele ki trop to bae ki kala ki mwele au moins sika ya moto bo so talaka to fana be na monde boy ba te mona na so ba 50 cent ba David moko bimbo na muto so kana lengi pour atela sur TV pour TV comme kala TV comme be monotonie tina be internaute lelo to zonga mukeba comprendre parce que 4 kaza mbiaka na makambo ebi ke na so ozonga na réalité ba clip na biso ti lelo so bon hotel ba clip congolais mota sa clip ko tata moko ya Davido et ba ça te merci na problème de ça ba clip qui toko ba sita bien na ngato tika ba omoni ba bilelo na kishasa ba clip comme na bilongi musique comme na longi comme na ke monotonie longi na musique ko tina image na sens nini hotel so et comment so tel ga fille moko ya bassin boye hotel fille moko o moto e pesi d'identité ya orchestre ngo o clip aux intel sans que baloba muta pesi ke o clip aux intel so monika piscine boye moni ba to veste clip aux intel on pas ezana ba identification ezali le talga sala ba clip banda clip ya bateau ya mini bateau wana ekoti mamai tala ba clip nyonso poni mo le na Congo défaut mo ezani ce que moni que je me mettre popcorn et ça c'est que mon pe na voisin je m'a pas mis popcorn na et puis c'est belle so moni tala de ba cabine et ça plein tala ba bar poni ni ba to conception ezate ya moni disque nanga ona obi msezana titre comme nango conception 4K ngelo bani conception 4K conception 4 ko kandala poza idée moto souté pour na travailler na batu
pas ba tu na travailler na opesa idée mais na aussi ça idée te poser ngate eza mukolo projet donc ça projet na mais oza nga mo eza conception nanga ya mon clip ba tu hotel na internet ba na ba no partout pour na sali clip à Trace TV na sens nini pour na kolobate ba komona image comme au moni maloba non des arabes on lobaka trop dépose à porter parole mais sur le terrain beto moni lo te quatre coins ba tu komona tango ba komona image non moni image te na kin désolé qualité na kin yo ba moni lo te c'est ngo ko sur internet il faut sola na bango na minute na kishasa foko mai ba osala mo biloko men foko mai nde cri ya mikolo yo qui va charge nazo bano ke cri ya mikolo foko ko tela nga ba tutena biso ke conception ba tu ba kotala clip oyo au moins ba clip nyonso oyo bande bimi tinenga na obimisa clip bande bimi ti e ko koma na décembre na conception on na scène na sa clip te na sali tableau ponga na za artiste ka tene na komi bato mon na komi artiste musicien te kate ko aza artiste peintre na likana académie de beaux-arts na za artiste pena ba art ya mamebele pe na za so designer cameraman na mona na designer na bo designer makampo na designer na ya blague te na monya ya blague te tant na sali comme na sa te pona convaincre ba na maloba na convaincre na musala pourtant bi ke mutoka président Goda Betty tozaba na mike toyoka pepe kala loba petit le fond bako mokolo pa fana bakolo wana biso ba bébé na mike sikota vie ndengwana azui a servinga savoir na Eve na biso eza nini na vie nanga. OK quoi 4 quoi kandala ce que musala ngo sali aux un producteur parce que le la musique on ba la trop ils en ba théâtre producteur azate banzone comme car luki moi site mo ba comme boka ba fine kuna ce que yo musala aux un producteur ou alors OK noka et pas office central. Merci beaucoup le losko OK pour nazana producteur te mais le roi d'un zaï déterminé déjà nazana ba collabo na ba yanga au bazali banda pourtant d'autres travailler na ba artiste et bien d'autres travailler na ba au même là que au bim c'est énergie belé au même là que retour énergie on épais c'est la bongoté ce côté aga que producteur peut bazala rater ce qu'on est là mais na jango peut ka be fona sala yanga imoko po dans d'autres travailler na gemiment to zaï pe na producteur mais je m'entends sur mo ko sa sungai vous mina sala o yanga mo pe na quoi producteur azate nga na muta même moral na solana gemiment bien na solana na petit nanga Francis et ya designer na solana bien na solana batu bien et là na ça les gens na noyau déjà batu na za na batu oh déjà que ba otanga coup de pouce pour abimisa yango mais producteur comme mot dire producteur na za na pour parler na un frère à moi on a bien Congola Braza na kuma Régis production Régis Mpusa azana niveau à Londres azara na Paris yé mutako bimisa disque mobimba oyo kozala na city très po tozana des génériques na tozana des génériques décalé moko na 3 chansons rumba pour le bateau comprendre pour musique congolaise c'est ça introduction eza mabina pour déjà kala to banda olela na bamboka na biso ezaka mingi mambalo ya mabina yango na yekina nuke to ye omoni le rumba mutako beta ne rumba pour le bateau belé babeta soka lembisi musique akaza beti rumba eza na ka normal lembisi ne ka musique akaza beti rumba yango na beke pour na batna tsana devoir mokile comprendre que jo oyo ayena aventure na pour na rumba te mayeno na introduction pour eza bimisi savoir o ezaka na zaiko o ezaka na bil na mélangeant ce qu'on a bimisi qui 4 coins. Ba comprendre ngo poto ne ba do binela on va comprendre déjà que non c'est bon donc JB Kumaluta le pétrolier de Dallas de Demiongo caméraman na swag donc moi mobala mande fait belé azolela lela ya ça la ba jeté donc ça la ba jeté donc JB Kumaluta donc de Demiongo bia ozela kadara na sanzete voilà donc 4 quoi kandala lelo aux régions du monde de la musique oyebi ba difficulté tant ba travailler na ba nyoka longo ba ne ba difficulté parce que ça qui attaché de presse tout ce que tant yo kotiboye na monde au moni le frère na yo ke ne pona ko valoriser kaka musique na biso na libanda na diaspora kuna mais ba boya ki ya beta musique mais yo kote na ta monde o ko lo ba ni le azongi na kin très déçu na sur 15 musiciens moko akimi. Ah bon, coup de chapeau na héritier Watanabe, la poule gamoto na tembe. Na introduction on a dédicacé pour na été là que lelo ndetinga na zonga mom kesima ba jeune on a sentir que o ba remontada ya terre lelo c'est Maestro Fabregas le maître na héritier Watanabe ba. Comme c'est héritier de trop poigne, o linga toma coup de pouce. Il y a vraiment coup de pouce héritier ebida 4 coins ça déjà 4 coins. Et ça que somme de ça savoir ça me sala bien, faut boire ka ba flair. Et ça lelo pe na artiste nyonso ba bima so
zongi hôtel rétroviseur oka ba boaka ba vie on prend okinga na bimaka boaka ba vie mso boaka ba massa tous les disques ba boaka na ba vie na biso de quatre corps na pesi mbote na boaka ba dilu boaka ba nyoka longa boaka ba wana ba papa nanga aboaka po musique ezaka bongo so mto sala moni Valère atonga mtaye bango docteur nebe Valère dédicace taye bango musicien po ebike mutakoti na studio ake kanisa ye na ndenge teke patsa coup de pouce musala osala lelo talaka d'un coup héritier pe ata betité mais félicitations héritier Watanabe lelo ba orchestre comme ata pototé ba master ba ke ba moni poto oyo okima bon eza na maladie ya Congo mais eza défaut ya danger oyo zo na monde na biso gemima motu ozana ndekono apesi ni 500 francs na tin lelo ya kishasa munyoso ebiango moto ebi tanto za na moto kokosa muninga zate mais ba mimi ndeko na poto bino tanso bo benga koya na ote alors si ça passe na ote attaque tatika na poto tanso boke boma musala na ye pour héritier aza déterminé ya musala na ye eza lelo bon bandeko so ba combattant na ebi litango to mozanga ikomi na munoko point d'interrogation to zanga lelo koloba mais félicitations héritier Watanabe asali na répétition asali na répétition déjà c'est que mamozaki na bonne conduite ezaka ke des fois dans le Congo congolais alingi relève té congolais alingi démission té on comprend congolais alingi pension té on comprend sauter la tête na ba chaîne na télévision maka mikolo mo balingi kutu sa blague té atikelo sika tina ba chaîne wana tina ba orchestre ezana ba vieux mso kama mona hotel so ba ya 14 so alingi nini mais aza mokolo mokilité yé pas okufa le to fanda tongo to soka papa mbapa kufa et bon yo mto otsa motuma ka so yo ka so tikala biso so passager mama kala pété na zolo banayo batanga bomba ba kotonda na mboka ba kotonda na oko comprendre ba signe du temps on comprend ko sambrier na ote osa musa na yo beze zaka ke lieba ko sola na invité na yo yeba ko garder contact na batu na yo ya poto atinde loko te yeba ka ko zanika bien po batango ba ko sarape trop bata poto baza makasi na lokuta mais ezaka ke garder ka ba bonne relation to zaka même moral ndeto ke ba lobi pona même moral na loba dojimo ato ko lianta bangana liata mbala sukali pour le vimba ka to za même moral voilà ko 4 coins au lobaganayo ce qu'on a musique yo za 40e fois na sala la deuxième voix na sala rapé et moko na rosa pe monter ya première voix au moins les congolais nyonso congolais té mutu nyonso na monde azami aza artiste ezaka ki activer bluetooth na ya musayo lingi okoma po muta ko moteka mapa fala la bula ko oteka mapa ala teki mapa ezate ba yela muso kasi lelo oteka mapa ndeti ngana sa eloko na sango za automatique ngate mutu na kana makambo nzambe nanga na kana kati na esoma nga buzoba na ba mutu ko misinga musicien pour na faire voir bango ke ngapi na za même moral to na capacité yemba na moi dewa zano très à l'aise au c'est planao mais que c'est là ce le côté boyo kango nzambe zako betai lamuka na bawa moindola lampungi esika ozali mekomi tunaye maloba bakulu tuluka oyeba nzeta lila lebotaka mangate nyonso sembuma esalema te nyawa botambwa soso mpe abotaka libata te tala bosembo oyo wasutango yo yemi omoni pena ke note na landi balinya nani na landi linya moto te linya 4 coins lelo na to mona bina so lo makeda bima ayema linya moto te maka ke lwambo ezaka na idole te na za idole mote na za na apprécier bato asala musala bien ndeti moto liboso fina so bailo kanto redia misi l'homme en réflexion via son conception en réflexion lelo moto nyonso omoni kala zaka musique avant ver redibaya musique zaka bato gangaka on prend mais bana ver redia ya abuka musique comment na niveau C soroki fali pour ki redia misi soroki Fabregas redia misi soroki bato ba obeta nkundulu katikati ba onager c'est redia misi oza coup de chapeau na mon vieux o ya sala lelo pena ke ayana ba texte ezana ba sens yango pe lelo bano mama nanga monotonie e ekota pena e comme kota tina na mikuwa po banzemo yebi manongo belé lelo ko sala 60 chants 80 chants c'est bien bon mais yeba ke tango to ça les belé to soko ma étouffé na katiote tango ko redia misike non alaxa batuki na ko ganga tena se mais ba te be balandi les redia misité parce que y a pas ba leçon même mingi comme chéri na ngana lingaka yo bêtise na bêtise yango nde siko place mina ke musique ekufeli o baba ke musique za na baisse ba to kanza ko za na po musique monter faut en anglais non eza na bongo te o en français non
ezaka ke yo bimisa oyo zanango le to mona yo si banzembo tozoka ya batalibanda o Davido e maloba mneso ebimana tozo bon to ka tete to landa ka bon rythme Davido autemba Cristiano pesemo o sentira ke bato toujours illusion mutazana mandefu azo beloko penser te asaka na imagination telon la vieille imagination comprendre ezali kamoke yeba eloko ne olingo sala viere dia misa sala ekolo wana lelo banzembo tellement monotonie ko tapo texte eza moko ato ayembi yango baloli yango boye otie manteka lipa na kati otie manteka libando otie manteka siko osimbela ngoteni e comment ça yo kango bobe ah mais nzembo de rythme na sina yo ka pango de akala yango wana je mafoye ba kelelo monde musique e côté ambri na sens nini ke kalezalaka mwana mwasi aloko yeba orgamte mwana mobali mais le so seka orgam na mwasi ah yimbi bien te pour nini la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille exactement que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à tel orchestre non ça à l'oreille ça pour na litoi yango bazwaka soliste azali accompagnateur azali bassiste azali et ça mélange pour bato basanini ba sepela comprendre et ça nango te ke oyo ba lelo siko bien na Congo ba grand chanteur faut chanter zaka ba quatre coins bango tout ba grand ya ndemo na Facebook mutu to zaka ala anginda mutu mobola zakate na Facebook mutu anginda nepe na musique ya Kongweza mais au tel entourage bato a souffrir et maman nanga et ça la passe ya danger na makambo faut déplorer ba bloka boy net ba biso ba quatre coins na mutu bang sanga zate na to saka bato mutu bang sanga zate po to déplorer biloko yo des fois ya Congo musicien to botama degré ya passe to uteli ce qui comme ça différent alors quand c'est bateau bazana o ba aider pour comment na place wana o quand ba communauté ba mingamba na yo c'est bien bon yo faire souffrir bateau pour to ça bateau o faire souffrir yo tongi 15 mapango mama nanga tango kufa mesure tombo ezandeng moko pe en plus atoti 15 mapango bana na yo bano kotika na ba koteka yango okoyeba kenzo kobotaka bandoki ba koteka ngona komona yo kufa ponini oyeba ko partager te yango na bino ke même moral ya good so yo lati bien pona ngeza na plaisir yo lata bien na olinga te yo lati bien ninga na leader ça pas te comme yanga non te wana nde la richesse na ce moteur mabe na jalousie c'est ça et lo on to déplorer yango et le binango petit nanga José Dikila et ozo beta na défense à niveau ya Paris Didier Onian yo ebika contrôler mondial na ebika la te bébé azoya Christian Manzwangani yo yebi to ba to kenango ti na suka ba to comprendre que toi na déjà même moral Magoza musicien comme le musicien mais aux qui porte parole tant otala ba leki o ba yena sima la musala oyo ba osala ngo mabe so ba mutu moko boy aloba na leader no likambo yo leki na television ko finga leader eloko wana pena jema ezo swanga moko na niveau moko ya kozota idete ezo swanga na niveau moko ya kozota idete on bana bano esanga passe ya danger na ki émission moko dernièrement awa na fandi Nathalie ba porte parole de orchestre moko ba ofinga leader orchestre moko ba ofinga idéologie za idéologie tant to ba kutu ke musique na so kufa siko fale ba oluka bon nento kufa le so wana ale ba otima so bokunda ngo le soso fumi ba ah mutu ke kufa ya c'est bien bon ba kuta mutu ko ba o kata ko ba to ke te ko na limité ce que bon a besoin à terre trace mutu ke tikalate nzoka ezana sens te na monde ndeke ba porte l'orchestre X ba ofinga leader orchestre Y est-ce que on appelle leader na ada papa soit mu kolope ya leader na ba baza ebele maman j'aime les so ki tension finga ke ah tala kuna yedi kosi mais yo tata misu minene comprendre autrement te dans sens te pour nzamba za tata nzambe mutu nyonso azana défaut na ye to pesa pui na ba défaut baninga te ke ngo comme ça dans instrument na yo monkeri ya koluka o na kofinga baninga o tala nazo regretter que ah mais pour na nini na Congo maman na ngobi ke na Congo orchestre moké artiste ba moké comprendre pour déjà ah na Congo mutu déjà soto zana je mande bozana master na nga swag boy ke soki bokabwani bombo kabwa yaga ndo akene bomaka pa batu nyonso ya laksaka yo pour mo ke bo ena sens nini et maman nanga zata na makila wana ya ke naza congolais ke côté ya za so za bien et za peka vérité nanga on comprend et le kwana et sanga pasi na ba porte-parole asika pour le ba porte-parole pour abime comme moi passer pour le ba chaîne na télévision comme belé et ça na ba capacité pour yo moko lingana ngo sa musala ngo za pasi je mana souffra fort na musala o na ba no ya blague té wana na ibu wana na otanga na wana na mona munondo zo leka de zo souffrir na tira ofinga té ngana zana zaiko
tina longwa za ikona ya pa bien na tikala ko finga te pona mona na ko finga mutu ndenge nini na musique za nini jemima ningo sa émission na folinga o améliorer ningo na sana 4 coins tant na faut améliorer musala tant on améliorer musala yango ndezo bendelo bato présent je sens na ebite siboka alekata na te ba finga moto ka po mona ke eza nango bezte kena lugana finga jemima tant yo finga poso mona tant soke ba makamne banité et bon so iloko no moya mabeba temba bimisa est-ce que sepela tout mon côté na monde wana porte-parole okuta vraiment banane ponga na ebi te so non confondre ba Guilin Soumaïda Zalaka bango te bona bana okuta banane kasi nga nakutaka Roger Ngandu nakutaka Mosaka nakutaka na ba porte-parole nakutaka Roger Ngandu nakutaka Mosaka na ba Grecomen poza ezaki différent ezaki ba porte-parole na ba Grecomen Grecomen ba genre ba Sankara de kuta tukuta ba Sankara bazalaka papi le prince wana misaila kana nti mais to yaka presque ba peu près mais nga zaka na avantage à papi le prince on a les éléments quand ba Grecomen na ba porte-parole biso tango na ya porte-parole pour les restes wana nakuta pe kisinjora zalaka mais azalaka na azalaka mais na konza ko bima pena yo na te vazone di agrimas mais on nakuta bangwana alinga na ya tina s'imposa les différences ne bon parce que be ba Grecomen na ba porte-parole skota on attend la différence na ba nos andeni Grecomen azaki porte-parole azamuto ayi ko pesa message aya pesi message ndeti na lati bonene na pesi message Grecomen akoya aloba bali ba ventir obeblo sangrasa akoya po Grecomen akoya azo popula yo pour sapatu wana ba Grecomen wana ezaki ba Grecomen nena oloba ba tutu otala ba yebi na ba master nyonso ba yebi ke katoko ko sakate on oloba na moto akoti makambo eza moto ayebi aka ibengi akoti na terrain et là ça ventir sur te on a le baba yebi ke ba na problème on a banza mamte ko moto ba kote ya ko leka ba chrétien mama ngana bete maso atin lelo on pan soko lekinga ndako etage nga leki otansu na ndako ase on pan yo so na ka ngana ko ya na moto toko makana na même moral ke rendez-vous na place ezala normal na lingite zake elamba na ngai na lati faire souffrir lamba na yo po yanga eza yo jité nga pe zara na nga eleki ya yo on va na sens que même moral so kende ba poto ngata so kende ba Congo ezaka ke nyoso yaka ba voyage pona mais différent ya poto na ba Congo et bon liwa ezaka différent liwa to kena poto zonga esute faut so ke to zonga kaka yango na biso ke ebele ba kenda poto ti le ba na rien ebele bazana ki chassa pe ba sala ba faire vi muta to longo la batu na détecter batu ba longo la doute doute bato ça bato belé bazo na vivre na doute balongo la doute faut se compter nengo zana j'ai maza fier pour la cible manae poser aye mon so ya defa nda ozana ma doute banga ke ba ko bendanga mais tant que za yo mo zala fier na yo sala o ya yo ko banga eloko te po mutu alobi ngana otuninga na expliquer différence ya Grecomen na expliquer na porte-parole c'est ça. Voilà, comme les gens chuté 4 coins le bel album na yo batus ba hotel o mons ba sungo 4 coins côté ma musique te moi le beau connaissant ba JB Kumaluta muta malamu boye na monate les pétroliers de Dallas nga vraiment la éviter ko nga na OK na ba bongo JB Kumaluta la JB Kumaluta nga na tango le bébé te JB Kumaluta ayebi tango ki 4 coins soka zakana kishasa va kende ayebi longio 4 coins ezaka ke tozana bata même moral nga na zana tege opesanga bwe posala bwe po belele lo ba pesa ba mbongo ba boaka bango me ba disque on pe yokana te eloko liboso to aye bango to yoka ba disque belele ba ganga ngo trop pe e bima pe batango ba yoka ngo pete ezaka ke toza même moral surtout même moral JP Kumaluta JB le fait que ninge équipe ezali toza na facilité nyonso ya oza même moral parce qu'on a besoin mbongo non te to aka toza na même moral so même moral les restes o nyonso na o kansa pona nga e ozala accepter pona ba etu ya monde na zana disque eza normalement faisant na 6 titres déjeuner pour na salle belé pour na batu ma chérie et bon yanga moko et là c'est soki na sala ka promotion ya batu na suka na 5 tout on reçoit na 25 na pour na première eloko si ma to augmenter ba et tout bazana besoin na nga ya contact makamnyonso partout dans le monde ne zara code Congo zara ya Willy Musheni pour wana yeba nango déjà que to lenga mbongo te code Congo ya Willy Musheni ça couleur te ya Willy Musheni 89 412 ya Willy Musheni 89 tout ça 400 ça veut dire quoi 89 40 012 pour 400 sous raté chiffre
89 89 40 012 wana numéro nanga ba etu baza na monde to meka ko bengana o to senga za to za même moral to banga na biso liwate on pande na kata eloko na lobi ke turo ke longo funga minani ya ko telema mutu nyonso na sima mfumu kimbango liboso ke to za la même moral bo za la calme ke ba to comprendre na mboka ke ba capacité mususu pe batama ke belé to faire voir bato na epona longo la bato doute na epona leka bato te na za na besoin na édition à part internet na édition ne ba teka ba CD so tuni numéro 1 ya musique ya Congo za nani za nani numéro 1 ya Congo ya biso na ba musicien bonga na yebi on to yebi ni pona so eba non te po yo za musicien ne te ma na bino papa mbazala le papa ko mbakenda numéro 1 to c'est bon na bossa na so numéro 1 Koffi Olomide ningi Koffi Olomide numéro 1 ce qui batte ba disque à souka 4 coins pour tous la même morale pour na immortaliser ngamo mokile comprendre que à la longue joyo azaka mystique pe aza mystique na auto ko sala merci bayo boka bayo avant na bana boka bon soki yo na micro te na boka bon te merci na Jemima merci na master na ngai Dede Miongo ke bana bi o juif ou bien ngabi o juif noir ben nini Dede talimba tina o juif noir ndenge nzabe ke designer fala yo la l'ombre siko defo mo pe comment yango yo ba te belé na monde ba comment nengo travailler na Dede boy na baye mususu na bite yo ke nengo travailler na cameraman yeso a mo cameraman na comme eloko te pa inaye nzoka photo respecter bateau béro dans l'ombre oyo po tango ndimi ala ta veste na ye po ya osam sala et là c'est azana détermination azana liquide déjà européennement complicité voilà il y a même moral ezaka même ko nyoko manote le bon même moral kwa zato ko bi 4 coins ezaka même moral po to na moralité moko soki Thomson zato kabola ezaka yo lia Thomson bon yo lia soso na katanda bo pese Thomson kuna mais na toilette okuta na toilette bata mi yo moko sambo ya 4 coins boka batna ma banga na ça vient. Merci beaucoup na pesi mbote na Regis Production pour ça na niveau ya Londres et Regis yo yebito ça ya maman nyota dio de bisigo zali na yebito zaka même moral neto zaka no déjà même moral yebika to kalenga na ete azaka toujours poser tin esprit na pesi mbote na les diables de la mode pichu manzwangani ya to saka na bon na yebi yom to renforcer que ya esprit obeya to ke na bonga beto ke na moti na suka tina contre mi trop douce ça on a mir na nenga force pas comprendre que to iba mto sala na pesi mbote na José Diki la soda na pesi mbote na Blackson Mafuta Alain Zulu Kabuku papa Lopango na niveau ya Paris ba nyonso Christian Manzwangani na bosa jamais Lionel Nkiambi René Batila Mireille Batila ba etu ya 4 coins bozé belé ba Nadine Akei bozé belé nanga mangola na omona wenza congolais ngana muta batu pa na organiser ba onde yango ko se bango te monsieur ko sila te poto kasna kita angola po ba so ba kita mo angola ko yape na kini te poto tala miss même moral toujours kita angola ba mona na mona patou ki ma lumière ya lemba yem tazana congolais wana ba Eric Nzinga tozi bondonga na mona ba Christian Bango mwana mvoma ba etu ba DJ Gloire MP4 na mona ba DJ Procureur na zomona ba DJ Fogo Azuli Branco DJ Bouton Mama Dona Monica Coca-Cola Mama Social coup de chapeau na zana bine belé to kina bonga buetina lifo bon point autosto ça qui me question mon abosani orchestre wana yo kokabana batu kolia na bango ba déplacement moi malade ba nini orchestre ya passer ko za l'idée ça na raison je me si na comprendre na j'ai tant na koti makambo bato kanzanga na osala théâtre nzonga na osala filmer comprendre pour na décorer longité na monter tina clip na télé net c'était ba comprendre que ça ningai na compte na 4 coins yeyo na décorer longité on panga na salle na orchestre te eza conception 4 na zo zo bato ba yo tsanga coup de pouce sala déjà fali bino to ko makaka o fali et ses amis accompagnement bolanda fali bino nyonso bon surtout bito landa mona Congo peso tozo ignorer ezama beso landa fali coup de chapeau ezaka keloka malamu photo ba to landa mutu asala micro oyo bato na ba changer micro te ezaka micro c'est to landa ka ye mutu asala ngote ezaka ke so mutu asala eloka bien to robeta mabongo mena biso ka ke elo nga na ye nango ezaka conception ba clip ele ka nango belé mais maman nanga na sala eza tableau na tableau wana mutu encourageant faut la moine académie des beaux-arts et non que musicien pour musicien na droit te sur le kana académie te opesa correction eloko wana po na 8 ans nanga ya clip na sala 8 mois pour nous faire clip oyo c'est que ça zarté. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup 4 coins Kandala adore pour comprendre que na mbela kibino yé donc azaki non porte parole. Ce que na bela tikeleka micro wa
tipo quoi linga banaka koloba de fallait ka na kata. Donc je dis merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur EHP Média, donc avec Dédé Miongo, notre caméraman swag. Dédé Miongo, salinga loro pour la nini, bomo la mande fa Dédé. Dédé mo, bomo ni Dédé Miongo, bomo ni Dédé, Dédé. Dido bibi bondeni. Nabike bana poto de jande bazana bazao CP là. Mama chance ya naza zo CP puis na liga ka puna pesa mutu moko mbote. Pesa mutu ngombote. Donc je dis pena Jibe Kumaluta nabike taka déjà giga sali ba bien ba veste des GP Sami. Observa ki otina Western Union no zelati. Ata mo leo na yenga mo na osengo ya fara. Na osengo ya fara Jibe Kumaluta pétrolier de Dallas. Un peu na kufara la si ma caméra na ta boire robo. Voilà donc. Oh Philippe na batana sa poto Mama GH Yannick Toula Arnaud Jurubendo Arnaud Mwanza après nous ambo depuis après ça mon numéro na ngati ça. C'est numéro ya. Ya ta poto sur ba benga la plus 243 89 570 22 49 plus 243 89 570 22 49. Ciao, on allait là nos forts. Makamba boye ça le mara na EHP Média bon moi pene héros dans l'ombre héros abimi bena boye parce que bon moi mande font to lobe la rango yango wana donc mande font ko bien taillé bien arrangé donc c'est ça quoi donc je vous salue hein, je vous dis merci donc avant cette émission natiki na nous maman Ruth Moté ma papa Alphonse na Paris maman Hortense maman ma passe Moté ma papa André donc ana Kinshasa awa famille famille nyo surtout oplosa kuna famille Waka Ruto Waka, Natasha Waka, Jocelyne Waka, voilà bande ko na bazana Belgique voilà donc na bossa nyote na ko tika opé bongote parce que époque batna stuza la bonga na longola ya Willy Musheni na côté ça Jibe Kumaluta les pétroliers de Dallas boka ngelo ko photo bo monyango tsa mbozela na nisa sima da bo le lokasika donc Jibe Kumaluta to kana leli dans na éviter quoi sans yo na éviter mon boulot dans lobby lo na États-Unis na pesa no ba gros bisous et JD Ilolo Bobo gardez ka bonne pour so tengami bah na bande donc ça en est fini pour aujourd'hui hein. Nous allons nous retrouver prochainement quand on a la même émission on a merci à notre maman hein, maman GH la maman de cœur, la maman des enfants et à notre boss, à notre papa Edo Amani Production. Donc de gros bisous papa Tozara Sala Moussala, notre cordon équipe Bumba équipe Mobimba ya EHP Média. Voilà moni Brad, na moni Davido, na moni Kumutula, na moni Marchevêque, on est EHP Mobimba donc awa Moussala Sala Maraka. Fa! Le toki na bango likola. Au revoir, bye bye.